Jésus balobaki podium elekaki na télévision bat bamoni na internet podium batie bat musuku babi wana ya union sacrée kaka pe kaka ba journaliste ya ba gaulois bango mo pe ba yesu ko sala campagne ya déstabilisation ya kolobaki Clégie Zéhi c'est mission au salaki eza campagne de déstabilisation wana saki ezaki nini stade ezaki comme podium ya union sacrée ezaki makamba faire égola te bino pe oza parmi bato oyo boza le quoi parmi les agents au ba luka ba détruire comme ça faire égola faire égola aujourd'hui là il a confirmé que le 24 juin avec l'AG plutôt oui. La ministre que le 24 juin concert ça. Oui. Et puis hier on a avoué que ça biloko na ba mikaki. Ce qu'on bateau ba yaki ba l'équipe peut-être hôtel ça biso te ba déstabiliser. Bango monde ba mi kiti ça peut-être na et pas abonné na bango ba mona que te bateau après ça biso information vraie. Ndé ba tellement pe na coin ayo ki ba yo. Voilà. La place est à la tout est la noble pour tu sais que na bon tout est la vie. Voilà. C'est toi ne lo mo biso to comment cancionner biso pe to comment ba musicien. Oui. Zande pe to tobola ba mato ya moto tena ba tenti. Mo ba tenti mo ba biso to mo kanza to comment ba musicien or que musicien za faire régulier. Biso tout wana poto za la modèle to lo ba ngana eza pour na faire. Pour les lo so faire na tiki na musique. Em so église ya ko musamba na okini. Soit si tu as commis pasteur moi to royate. Voilà. OK, biso to ozela na piste mususu. Lelo nebi no bozara so senga émission. So ya musu na roboya poto za la auto za ifo bino botsa ba micro o ya bino poto komisa communication na epa ya bato. Alors ba caractère auto memi ya mabe et comme que ya obenga nga opiangani. Mais OK na kopiana musu na sima ya émission ya grosse muli nde sali mutu mususu alinga grosse muli trop. Atala ka ye nde aye suko eba le 24 wana eza confirmé. Alors, aussi ici dans le bureau, devant AG, ma équipe Mobimba juridique. Donc, aussi ici, ma solo nyonso. Donc, bateau bazalaki na ba doute. Nous bazalaki na doute au Chabodon le 24 juin. Donc, nous sommes dans le stade de Martyr. Bagolo nyonso. Et tout le monde est dans le système de propriété. Nous avons dans discipline. Donc, le 24 juin, nous sommes dans le stade de Martyr. Mais ça va messieurs moi voilà qui va être imposé ba ouais on met pour na on va na kiti morote ya bana wana et tout et comment dit pour olobela net na ramonae et senga il faut donc on te va demande d'emploi et senga il faut ba banzima et tout mais on a que moni net na fenêtre mon compte na lobela ba messieurs nyonso mais sauf ba messieurs ko ba tsama peka c'est comme si on est dans un carreau le bamoté on a eu ça ba mission ba tia mapeka on dit lelo donc ça na biso oyo biso tout za na pona ko ça la promotion pour promouvoir tout ça c'est pas mission pe na retour ba na pour solution voilà ba na pour ça pour panza ça on a bango mais ça ba mission mususu ba ko ma ke ko pona ko oyo ne okotate yo ya biso to kala ke to comment ce ko ke ko ba mission ba olinga biso Obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça action. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante Cathy Fola, maman Popo, la maman de la nation, na côté libino na betando ike na bino, na côté libino vraiment na ba portable na bino na ba ordinateur na bino poto solo là vraiment. Merci beaucoup, merci à toi mon boss papa Clovis Fimpa, hein, le manager, le général manager. L'argent l'appelle maître, l'argent l'appelle boss. Merci pour la confiance. Et un grand merci aussi à l'AG.
hein, l'âge du stade de martyr, celui-là on l'appelle le papa Guilain Fimpa. Merci pour l'espace. Et à l'assistant, par le biende babenge assistant, Jancy Luonda, un grand merci à vous. Merci na internet bo mesana ko liam ko yo karabiso à tout moment ko yambabiso na Congo et Sengo officiel de télévision. Et à tout moment je vous demande tant beaucoup takabo na rabiso boye et ko sala rabiso et Sengo ceux qui vont s'abonner vraiment. Au s'abonner au soukaka na ko s'abonner te et puis au ké na ba clochette ya notification au souki kaka wana te au kepe na ba partage et ko sala vraiment et Sengo mingi. Lelo nazanga moko te ana plateau nanga naza accompagné na ba invité nanga tozo le événement moko événement eza ya le 24 juin l'événement au mutu nyonso azozela eza événement ya stade de martyr il y a le padre Ferregola le padre Ferregola balobaki bayokaki basalaki ezongisaki ekendaki boye lelo eza suite fin. Je suis accompagné de mes invités. Oyo, bako s'est présenté bango moko pour binobo découvrir bango. Vous avez l'habitude de les découvrir à la chaîne Nabiso. Mais cette fois-ci, bako s'est présenté encore pour binobo redécouvrir bango encore. Derrière la caméra, Ahmed Fongole langa plateau nanga vraiment pour na côté ça ba invité nanga na yamba bango. Clégie Zéhi, c'est mon commençant de la presse. Bonjour. Bonjour, Kassi pour la ma poupou. Babi chaud, Clégie. Ma beza. Yampa Kalingomba. Tant qu'on a présenté, bino moment, bino moment s'est présenté. Donc, bagoulois, gladiateur, tout donc. Nga balu sa 6 na commissaire 9. Voilà. Donc moi, je suis là pour ne pas perdre. Vébiso tout, au tout temps, événement ça moko na mokili le 24 juin. Le 24 donc, juin. Donc tout en étiquette théâtre de chez nous, ba dialogue contre sans souci, donc événement ça moko na bi ke ba goulois. Baza d'accord donc merci na AG et puis merci na Kabulo. Pour ça il ba robeta ba robeta. Le ministre Kabulo mon na Kabulo. Na fa na martyr. Oh, babi neti kara attention motema tout parfois attention likolo te fadam mona te fadam ngelo ba fali c'est une dame il y a pas 14 ans là yo tozana Fennec chef Mokonzi yé mon repas s'est présenté les 6 Fennec chef Mokonzi donc ba abonné puis à qui au télévision oui la première fois te ba mon ils ont l'habitude de mon ayo donc na les gars moi trop quoi moi belé quoi. Donc, merci à toi. La jolie dame. Babi a sa grosse moulure. Voilà, ok. Merci Naba, fidèle internaute tout. Au Batala Bisso, à travers le monde entier. Voilà, grosse moulure Nabino de la presse congolaise. Yéyo. Et là, vraiment, bon moni. J'espère bon moni vraiment tout ça. Équipe Moroboisa soudée à no bouging à Lekate. Surtout Fandi Awa, mingi toujours le bel sujet sur Papa Hervé pour le 24 juin. Balobi, Ferré, on sait la bisoka abika moi. Donc venez nombreux, vous allez jamais d'ici le 24. Tant que tu retourné à notre stade de Mabeza. Donc allez-y comprendre que Mabeza. Dans le 24 juin, donc to bengi sibino. Bah mélomane, il y a la bonne musique. Venez nombreux, vous allez jamais d'ici le 24 juin. Papa Hervé yé au tindika stadité yé au bouka stadité mais akwambalango pété mais au tika mon fissure vraiment donc c'est à dire que au tika mon a défend des arcs mire tikali na sin moro boeta maké et puis tikali mais miro tikali tellement musique elle qui tellement qui toko et tokoli mato ya ba mur voilà c'est que bah Jancy Luonda d'abord ça n'a pas problème sérieux pour la francophonie y a pas qu'à ma préoccupation les cas qui tellement ébélé bien que tout n'a plus banda que tout n'a ba spéculation pe les kaki mais na ebi ke mitema bagolwa ezaki na kimiate continuer ba banda ko ningana bongo c'est parce que mitema ezaki na kimiate lelo eza confirmé le padre Yemoko na AG ya stade de martyr na ministre na biso Kabulo mola Kabulo a confirmé yango lisusu na ebi te qu'est-ce que toi tu peux dire par là on a Fatia Tali Bandam
atali Ferry. Atali Van nini? Damme, Atali Van Damme. atali Jean-Claude Van Damme. atali na mboka oyo Ouais. Van Damme asala nini eloko te frère congolais toliaka na bapoche même na poche ya président de la république ezali moto ayemba yango Ferry Gola. poni Ferry donc le 24 ngane naza boye tili wana novutaka kaka fati Tili Fabo. tiliwa donc nayebi ke bagolwa nyonso tiliwa tovutaka kaka ye malgré makambo eyaki ebele bapusa basala boye bazongisa boye mais sikoyo tozwi date yango yango nazongisa baartiste ebele ya congo bazalaka show te so oyebi ke oza fort koyaka na baje inutile te moto aza makasi atikaka moninga mpe oyo aza makasi babunda so ebatele eza nde ozocomprendre ke niveau nanga eza élevé, voilà. po biso tondimaka bato nde toza baartiste ebele ya na moko bamisu batekaka mapango mpo lokese ekende poto tondima ye atikali maliri toza mpe na baartiste mosusu oyo lelo baza na mboka oyo atiaka mbongo na ye mpo amema bana bato ya poto balala na basalon bana bato na bandako bato bakomotuna mama sasi ekwasa olia aloba sasi eki balala na basalon biso tokokende jeli oyo canada jeli oyo tokolala na botel mpe tokobeta tokoya moto akokima te biso nani akima tala na bamisi nyonso baleta na okese moto aleki mark house na vi aza te makenda poto balobaka poto kala Mark House bango to madova alala na salo mwana na frank oyo abetaka du mwana alala na salo bango tu bafelande na bafelande Basalomon. siko tina nini oyo bazokosa biso na makambo ya miziki vomi na ndimaka nanga baquadra mpo bafele bakenda bade poto mama asomi lopango siko bozokeba 1 million de poto neti film atente 1 million de 1000 sabord changement ezali rendez-vous biso ya minoto osila mwende balibasa bakebo ntango baoya changement ezali kangama ona biso ilunga so akebo aya osomba motuka yapaka Clégie Zeis balobaki podium elekaki na télévision bato bamoni na internet podium batie bato mosuku to balobi wana ya union sacré kaka mpe kaka bajournaliste ya bagaulois bango moko mpe baye esu kosala campagne ya déstabilisation ya kolobaki Clégie Zeis émission oyo osalaki eza campagne ya déstabilisation oyo wana osalaki ezaki nini stade ezaki comme podium ya union sacré ezaki makambo affaire egola te bino pe boza parmi bato oyo boza lokwa parmi les agents oyo baoluka badétruire concert affaire egola. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire par là? Ouais, déjà merci d'avoir pris la parole. Déjà on a genre bateau bara juste. Ouais. Quand les bateaux azindi kotala biso on peut s'en tendance parce que na kende ko luka information est vrai. Ouais. En réalité ba ndeko na biso mususu pour ne pas que maintenant critiquer ba linga mingi ba vie. Au lieu peut-être bas s'informer. Bas mieux informer. Niveau vina na boya na chatembe boya na boya. Nga so na leki na chatembe ba pesa mo forme ba vie ekota et puis total c'est comme ça. Nde ba ndeko na biso mo ebele na ba biso peka to chaka biso tout voilà. To linga mingi ba vie. Pour ya monde ekota moi different. On a place que tout le cato s'informer. Faire Ebola aujourd'hui là, il a confirmé que le 24 juin, avec l'AG plutôt, oui. la ministre, que le 24 juin, concert oui. et puis, hier, on a avoué que ça a été Mikaki. Parce qu'au bateau, l'équipe peut-être. Baluka va déstabiliser. Bango monde ba mi kitisa peut-être na et pas abonné na bango mona que te bato après ça biso information vraie. Ndé ba tellement pe na ba coin ayoki ba yo. Voilà. Na place za la to la no ba vie. Po YouTube ke na bon to la vie. Voilà. Et na place to la ba vie to pesa ka pe bato ba pesa biso ba vie d'information ça serait bien. Fene comme Okondi, il y a eu tant des émissions et Salamaki par rapport à Podium Wana, Nandenge les cas qui n'a chaîne biso qui au télévision, il y a eu des journalistes et des chroniqueurs, au peu mona qui a mabé balobé que non Podium Wana est faire rigolater, ba créer pour notre buzz au moment où les lots. S'il te plaît, Netibo to bimba parler na ma papa. Voilà. Voilà ban ero ban de ko musupi ba la ba mumi na ba vandi na ba staff ba. Moi enjoy. Mais to quand même ko look information. On peut peut-être ba ba bazana ngote. Bazana ngote. Ouais, dans le point exclusivité. En exclusivité donc tu sais qu'on a fait. Faire ego là auto quitter stade il y a même pas une heure du temps. Mais il faut rappeler les téléspectateurs au batal la biso to ça air nino to ça les. Oui, maintenant là nous sommes 19h.
Vraiment, on là comme bande o musupe ya mo bazozela na répétition informé par rapport au moni. Voilà. Il est tellement et puis il y a un problème la presse il y a ouais. ils a supporter la présence de tout le monde pour cette information vraie. C'est que j'ai compris. Ceux qui ont eu un avant mort pour la macam na ba moto ça. Bah moi c'est comme ça au contraire. Oh check juste makambo na sala on peut na ba concert à Fali makambo na sala on na ba concert à Batebele mais tellement il y a fait déjà arbête et puis si tendance mort on dirait au soutenir kaka faire rigolo donc on a peine juste au milieu du village je sais pas elo nini fena kokolo ba par rapport ya sujet wana ndenge batu bazo sala pona yo bango ne ba sala campagne de déstabilisation to bango ne ba sala un vrai journaliste rôle est na TVT au démentir et loko oyo vérifier te voilà donc avant au démentir et loko il faut y en avoir sur place au sali investigation et tout après oya ce koloba donc marambo baloba ki boye za lokuta yo fani kana na una bino obimarate otala na internet otalika internet apoya kofi na bino wana na moi place mo go sala be mission te téléphone bandi koloba no démentir biso tu suppose toi na kata stade de voilà faire go là autour guitare et puis les autres journée les autres mardi le 16 hein le lot aux mardi le 16 mai le mardi le 16 mai à 19h donc et là on a biso tout ça en campagne à faire école parce que stade biso tout ba journaliste doit vocaliser pour faire école il faut donner ses logos il faut donc et en plus à retourner ça donc on a déjà tout là il va pour donc stade où il retourne il va plein à craquer donc et là moi quand on est causer la voilà confirmation stade est confirmé le 24 bientôt là on a ba image et aux à la balancer grosse moulie je sais pas les lots il y a de certaines personnes, de certaines chroniqueurs, de chroniqueuses, oyo, bazalaka plus dans ma tendance moko, na éviter. Pour na yo, on a opposant spécialement pour na yo na éviter. Est-ce que pour na yo que c'est mieux que ça la musala lo lengi on a sa tendance. Donc il faut ça ndenge bande ko balobi ko za au milieu du village. Pour un journaliste, à lobby, tout ça champ libre. Faut qu'ils grosse lire à lobby, moi bah cancer, ça bien. Pour internet base à la mieux informée. Voilà, ok, merci. Nga déjà tout d'abord na part nanga. Na lingarato na sepelara journaliste nyonso azalara au milieu du village. Voilà. Donc artiste bazana besoin na biso pe c'est vice versa. Donc biso pe en retour to ça na besoin na bango. Bona kolobake moment où esengi artiste oyo osala eloko boye il faut to soutenir ye to zalawana pona ko soutenir ye. Nga esala nga pasi deux fois ebi ba artiste musicien na biso moko ba congolais to bomaka ba artiste musicien na biso voilà les contrats sont to bimi na mboka libanda au sentir valeur ya ba artiste voilà alors nga pour moi c'est déplorable na ba journaliste na biso o to sala ramusala oyo pona kolobake ezana ba journaliste belé lelo ba sombama pona mbongo OK lelo ba journaliste belé ba sombama pona t-shirt lelo ba journaliste belé ba sombama basket pona jockey vraiment c'est déplorable artiste tout baza ya mboka na biso voilà et ça que artiste oyo robeta boye to soutenir pona to valoriser art ya mboka na biso artiste oyo et comme lelo net exemple net ngapé nazala été ça fait moins 5 ans lelo de retour belé que et coïncider que et comme moment ya papa Hervé Ferrego là voilà naza je suis obligé ya kokota pour nous saler les promotions si na fanda na saler les promotions est-ce que fait Ferrego la pesingani est-ce que Ferrego la benginga na longona ndako na ngapona yo lobele non et c'est que asa artiste monene ya mboka na biso alors faut to valoriser il faut to tombola il faut to sanjoler il faut to pesa de momier o ya biso to za nango ba énergie na biso parce que na mbongo to koko pesa été OK donc faut to sala ba énergie na biso boulot na biso to valoriser artiste musicien na biso lobby aza récite nae et que ça l'appelle on drapeau ya Congo voilà
mais ça c'est déplorable na ba journaliste na biso lelo ba eko bebisa musala comme pas possible ba komi lelo po alobela artiste boy ba artiste na biso moko pe mususu donc ba komi lelo pour à considérer journaliste il faut azala pembeni la ya fingi la cahier voilà pour à mon dirait que yende aza bien pone vraiment na ba artiste na biso pe côté ba artiste na biso pe c'est déplorable to yebi ba artiste o ba sala ka ba rôle wana to yebi bango bien mais ça sert à rien ya kotanga ba combo pona ko éviter les polémiques donc voilà c'est vraiment déplorable comme conseil moi on fait ça ba ndeto zabwe je pense pas que monsieur mo ndeto fandi bo zo biso memi biso na poto azate je pense pas que ndeto fandi bo monsieur mo yo ko transformer vie na biso azate ba boulot na biso ba énergie na biso ba travail na yo ndeko sala biso to koma lobby oyo to ana posa to koma OK ngana ko pesa conseil na ba journaliste oyo ba pesa tendance ya côté moko ils en ont trop tard c'est le moment bozala ba journaliste au milieu du village bozo sala mosala pona ba artiste tout ya mboka et ko sala bino moko personnellement na valeur na respect na kibomoto oyo ba artiste misel sur mususu ba yemba humanisme kibomoto alors ceux qui osana kibomoto tala boy lelo nga na kumisa ka fenek pourquoi na finga intel et après en retour pe ba gagner na bango pe loroté mais et après ko bebisa na ka ba relation et belé comme rancunier comme pour tambola koto comme batama ozonga boyo comme batama alors faut kozala na au milieu du village si il y a un problème ya mabe loba mabe ceux qui sengi ya malamu loba malamu oza libre libre lelo matange goya koto okoya ye koto ye comme que lelo matange koto ngana ko kebwete poto zaka ya boyo ozomona vraiment c'est pas vraiment propre. On dirait Fene Kazaki n'est le colinga koloba. Ouais. Et puis que les jeunes. Au moment où au départ, tu vas nous thème en parti pris. Mais ça va messer mon voyage qui va être imposé. Ouais. Quand on met donc na rovana kiti morote ya bana wana et tout. Et comment dire pour olobela net marambonae et senga il faut donc pour tu vas demande d'emploi et senga il faut ba banzi mare tout. Mais tu on a que moni net ngal fenek mo konzi. Dans le ba mission mais sauf ba mission o ba tsama peka ou ba mona c'est comme si ba monde dans mutaro le ba bangote on avait ça ba mission ba tsama peka on dit le non ça na biso oyo biso tozara na pona ko ça ba promotion pona ko promouvoir musala ba mission ba mission na retour ba za na posa solution voilà ba za na posa ko panza sa mona bango mais ça ba mission mususu bango ba comment ko pona quoi ote okotate yo ya biso pe totala ke to commence ko kele ba musicien ba olinga biso so lingi biso toye voilà mais tinga so lingi ngate na okoma lisuna makambo ya ba musicien to koma rate yo lo wazana ni corona ti apaka so non kati fo na mona ki ya paka lo bana na mona éclairage za ki ne loko mobo o ya paka o sanza penza vous allez peut-être journaliste ou aza ko accompagner artiste mobo na niveau communicationnel na et ama beti ouais ngala kona na batuti ko manière ya ko salela ngonde na comment to comprendre et comment le quoi idolâtrie soza attaché de presse et artiste mobo quelconque yo mo kan solo ko mi porter parole ni comment ça se passe oza porte-parole nete oza wana pete opundaka bituma na ye okomi bouclier na ete yo oza wana kaka mpona kopropager mosala na ye na niveau ya presse mais le contraire na biso eza nini tochanger ki attaché de presse omona motu moko babike nga na attaché de presse ekengani tobungi barole nayebi biso degré azofinga bato le mal nde ya mwana mais en réalité eza nango lo mobo ya mabete voilà eloko siko neti nga nalingaka pena te kozalaka ya mutu eza par rapport ke so lelo na bandenga kini ose décide ozala artiste moko songolo paka to natchekaka na attaché de presse na yo déjà pas grosse molie bamotala ngalo bamotala na moi humo boye na tendance ngala baleader mosusu bazwa pe voilà tili mosengi émission babetaka te ndika solaka motu wana ndika solaka motu wana voilà tout à fait. Vous comprenez? Au solo les bien la leader oyo, au solo bien la leader oyo, au retour à Saint-Denis à Nyongi. Le mieux à faire ça, nazala na ngabo. So na danger, zala na ndenge nga déjà devise na nga visa,
je respecte tout le monde. Mon est au Vandibou. Mais je ne respecte pas Abatou. Je ne respecte pas pardon. So que na ma bé, quand tu es place na bimi. Na ebitara mokomboso. Na ultima. Na na tante na oleka na TV. Pona bando finga na frère moko boy. Tona mutu moko té. So finga na TV. Rassure-toi. Na loba mo peka na TV. Rassure-toi au monde. Donc faut mettre dans pona likambo monike. À sécurité, on a bêtis. Moi, je suis comme ça. Tozongi na le 24 juin, Yampaka. C'est que le problème, tu as un journaliste, tu as un journaliste, tu as un défenseur. Yampaka, défenseur armé jusqu'au nord. Le problème, c'est que tu as un traité même dans les bagoulois, voilà. Mais l'autre fois, il y a une grosse millier, bamukomboso bafola boza bagulwa te ngana ganyaka o bino bokanyaka te bino toujours c'est bino osara musana na bino so ngana ekoloba o na koloba bino okoyiko accompagner ngate bino ezaka elobi et engagé que nga donc na osenga na bagulwa nyeso poa o lelo bino bozotsa biso lelo bolongwe banda kuna bino ezake boye pona mbongo te donc papa Hervé Tiabimi aza mutu a pesi mbongo te o ezake bosali yango pona makambu ya musique ya mboka donc batu mususu bo tenir bango rigueur te ezake bakutani une information pire donc ya bio yango bazo sûr et réel siko ya pas question mo yelingai ça c'est entre vous le Gaulois na yebité yo étant représentant combattant défenseur ya ba Gaulois défenseur ya papa Hervé toi tu non papa Hervé kaka c'est qu'entre vous le Gaulois, entre vous les attachés, les défenseurs, les armées jusqu'au dents des Gaulois, apparemment, apparemment vous êtes tellement divisés. C'est comme si, et le Kouana est déstabilisé, promotion, il n'y a pas Hervé ou comment. Wana to le banaïbi pourquoi na le babongo papa Hervé. Wana au contredit ngate pour toi libosa caméra. Tozo mona au mona ba Gaulois. O kunana oyo bayoka na te mais bana ndaku moko. Ozo compose ko yo ya paka étant que représentant na bango lelo. Na bité, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'événement oyo ezo ya le 24. Donc toujours c'est toi ne lo mo biso to comment cancionner biso to comment ba musicien. Oui. Nande pe to bola ba mato ya ngo to tena ba tenti. Mo ba tenti mo ba biso to mo kanza to comment ba musicien or que musicien za faire rigolo. Biso tout wana poto za la modèle to lo ba ngana za eza pour na faire pour lelo so faire na tiki na musique em so église ya ko musamba ya na okindete. Soit si tu as commis pasteur au moins tu voilà. Or que biso to ozela na piste mususu. Lelo ne bino bozara so senga émission. So ya musu na roboya poto za la auto za il faut bino botsa ba micro o ya bino poto komisa communication wana et pas ya bato. Alors ba caractère auto memi ya mabe et comme que ya obenga nga opiangani. Mais or que na kopiana musu na sima ya émission à grosse mouli nde sali mutu mususu alina grosse mouli trop. Atala ka ye nde aye lusuko e ba le 24 wana eza confirmé. Donc bandeko nanga to meka un peu ko changer et ça la bien et ça la moi le côté so ba kabela ko pa mutu na mutu pa kabela nga kaka donc eza que il faut to yebaka ser abengisi yo na herbo ezabo nga za bandeko musuto sala na bango eza msu yo za na facilité bo nene o yeba to so koma nga na on a comme pas été donc na zaka ne na zabo na on a commenté grâce na bino nyonso wa minene langage ya ba esi okoma za langage ya ba faisait plus les bateaux s'attendent à rater notre travail. Si on travaille, on comme place au lima. Voilà. Ok, déjà ça que à salir plus ma caméra pour m'killer bien le 24 juin. Ok. So sali. Ndo teba ça les fort tika na ba na ba poto wana siko voilà comme ce problème to nango net le 24 juin wana ce qui biso moka ba Gaulois to ko sala ngote et senga ba port na bino nyonso voilà na ba chaîne nyonso oyo bino bozana ngo et pousser likambo wana so ezaka ke ngam na lo bango les boga lo biango guva lo biango ibula lo biango de gama au moins tête limité voilà. Et comme ça, baloba ngo ka bisika ya bango na bango mais alors que ba chaîne mususu ne ba chaîne na bino eza po lelo biso tira bino megate to tira bino ni mega ni unité po boko tsa émission na bino tango ça sacrifice na biso bato to yaka kuluba il faut to yeba couper sa bino respect faut to yeba reso na leki na chaîne o nazo sala ka ke po na faire rigola o lelo soki ba kabila ka ngai ezala po na kombo ya faire rigola
Donc il y a pas qu'à lire en combat faire égola. Le 24 juin. Ezande makambu na ebite fenêtre chef mokonzi elo nini oyo senga po mutu na mutu azana tendance na le 24 na stade mutu azana posale musu papa avait asale lo mobo na ebite po na yo jour wana olinga papa ava sani pour na ngai faire rigola déjà tant tout le monde a fait rigola tout déjà eloko bongo donc on a posé à faire rigola donc ayende la bisonde ndule to on a posé à chant parce que tu veux faire rigola côté chant donc des fois baroya baouta de partout les premiers qui batou bandé d'ailleurs faut tâtonner on a date parce que batou bandé pour netina na yo yi bagay stade ils a confirmé les locaux pour na yi na stade oui parce que na comment déjà ko yoka kuna kuna ko boye kuna ko pourquoi kana tango ya faire ils a une esplanade il y a pas de peuple sali même o abekate yo comme sur stade mais le ministre du sport azagi na papa ya fait va confirmer parce que les premières années ce qu'on passe c'est comme il y a biso voilà presque pour tout ça la promotion parce que faire rigoler tout ça les promotions neto ça là ba mission oh fali coupa oh wapi tout ça là ça il a fait rigoler et en plus et là on est la banque la faire était pour un stade encore au mabelé na vraiment donc au mabelé na donc au benali comme mabelé ça là on a léopard on est stade liba avec d'abord il banda avec les banda mais avec ni voilà na mabelé bani les arabes mabelé mami on a même ce qui peut la casse né comme mabelé pour la les arabes ça problème donc faire rigoler na pas pour là na stade où ils en passent et pour l'homme nous sous na rolo va faire rigoler déjà à l'écamarambo déjà taba 4 fois le stade de Marseille pour béton na le roi de la voiture les gars mais ouais ça c'est ko yemoko na bâton de commandement nana posta faire rigoler yemba danger voilà yemba danger yo ce que ça pour ça ni nana la posta plein voilà il y a le stade de Marseille et loko yo omoni tam to solo là biso tokoyemba kaka stade de Marseille ezateke na contre papa Hervé tozosola bacomprendre nga mpena par rapport bon comprendre ouais eza ambiance à plateau tantôt bokomona moi ko bouger le stade de Marseille okoyemba danger so osali plein te baloba koéchouer voilà papa Hervé nga na osenga plein pourquoi na abi plein ya makambo stade esenga biso stade esenga biso koyemba danger te l'artiste fali pupa ayembani danger te non critiquer pays zaka yembi muke population yembi monela bima peu importe biso to ala kin a to pesa ba détail ayemba penate eloko bo simba te partout dans le monde o bato bazo occasion ta la concert na ba ya concert ici par rapport à plein par rapport à plein déjà quand il a sorti banini ba lo ba concert ça réussi papa Hervé nous sommes parmi les gens où ça promotion et à concert voilà bit dans bus ça ya réussite à concert et puis réussite à concert toi on a posté banana plein ba son banini na sima le embo fin wana nga bonga yebisa grosse moulir fais le ko na yo bonga moi si déprimé tout le monde est big apanzaka déjà ya de lo mobo yebisa nga ngojino kaporeji ayebisa nga tipe pour venir na fin wana kati na yebi bokokala c'est bon mieux vaut pas y babiso toi ba vrai chanteur to sila ke baloba ke toi na succès mais toi ba faux chanteur abi moni mututu so tourner dino kapore tu aza mission ba hiti ya na emba bien na suka wana na garder ka bande abe ke ya na faux chanteur mais na succès ngam tembe ba biso abi musicien ba traiter ke faux chanteur et lo o kate mutu lo ya mutu est-ce qu'on fait le go là biso tout na vrai chanteur na maman ba na ba adversaire na ba topi ba o ba ina ye ba bi ke ndoko wana to ko ni kati na makamsu mais côté voix ko wana sous ces exercices nga ko singa faire voilà tout à fait ouais wana da côté à confirmer ça wada kao yo do mona na le te va bi faire go la faux chanteur voilà na ba adversaire ni ba no wana mabe donc nga na osenga moté nga fona senga makamsu nga na osenga plein grosse moulure. Soit ça lui plaît. Ah oui. Là, c'est on a la même avis. Tara,
francophonie bazela déjà faire ça corrige à côté wana on a peut-être au senga biso to senga ka plein poto si saka li solo ngo voilà bon déjà koyemba déjà taka mutasa yemba na ba frères congolais mbongo to liaka na mboka ya paka sister wana fa maya umoja frères congolais wana ba misusu balala ina opongi basimba na ba micro te donc mbongo wana ya frères congolais ti lelo to liaka ngo mbongo moko ya valeur ya lokumu ya RD Congo na biso donc biso to senga e kaka tika ngona fissure donc fissure wana c'est à dire que plein ce que ça craqué stade nde bato ba te cette fois-ci nde bato ba kufa te papa Hervé otangisa makila te wana to assurer bino mais apparemment pe ba stade eleka ki ba makila na otoyo ka c'est long ba source qui ezalaka ba spéculation parce qu'il y avait pas de preuve de mort et ça va na kinda na ba mais héritier pas tangisa makila te OK héritier ça va makia ba we ranson abuka stade pour tu buka wala kupia lobate est-ce que ba kufa stade ezalaka ka ba kufa fallait pour na mama la osenga kaka papa Hervé asa la biso ka plein biso doit na pose pour yemba déjà ceux qui battu d'abasa déjà plein yemba la voix wana asa le seul artiste musicien asa unique jusque là abima na voix na e mais ba photocopie bazali donc c'est dit que ayiba ba voix moko boy donc ana voix mélange tout à fait mélange ba voix comme pas possible donc biso to singa e ka plein donc mon cas soit atondi seli na biso martyr wana to bando bete sui sauter to ke biso soto lali ba pongi po histoire ici film ya paka biso to na posa ça la biso ka abupia ya paka lingomba gladiateur nyonso boyoki bapanzisango donc bazo pesa biso ne devoir wana donc ezali biso tozobeta contre frère Egola biso bagoloa frère Egola soit toni ça on a 12h to senga mata podium na 13h na 16h to silisi donc comme siko kiti ya biso bagoloa ya paka soko ta sali ne ka plein na 13h ayembi 14h mais si la comme siko devoir na biso bagoloa to la kisake to linga frère Egola poto senga frère Egola stade de martyrs biso ba to senga ayebisa biso ke na wileri na aussi sa GO yango PG yango ezosila donc golwa nyonso oyo azali partout dans le monde ma moto na yebi ya ozana ba griffe na biso dangote Miguel ba star mi de 3 fois star DJ Sander tozala bakisa bani ke bino boza bato balanda fiere et tout mais bande on a vu mususu pour tozala na bango neti yo tisi ko za faire interview mais bele bango ba fier c'est comme si bango ba faire pour ça l'interview pour communiquer et comme problème donc ba comme moi orgueil mo boye tant là c'est comme tant fongo la ba pas so ki bino voilà na ba chaîne na bino ezate moi pe message à martyr etambola mokili ezate yango eloko nazo senga na bango nyonso biso ba défenseur les tozala. Et puis, on a ça par bon, peut-être après qu'on a la moutuna mais si qu'on a minute, ils ont dit comme moutuna et comme il comme il a booster et comme il comme booster merci beaucoup. Si quand on a toté comme martyr, côté comme martyr, on il faut bino. Donc bino boza trop cher na erreur tout ça man ce na fait nanda kuna biso na faire ça batu ba koyoka na bango te donc il faut bino boza donc bande kona ngatu na sengi to meka ko changer pour na promotion oyo tous en besoin ya batantine na bande kuna biso mibali n'est pas papa Hervé moko mukolo likambo za na besoin na donc faut faire ça presse respect et ça va bien merci beaucoup merci na monto comment chuter déjà parce que zaki spécial le 24 juin où eza exclusivité arrivé à papa Hervé ou ayeko confirmer biso to mona qu'il était là avec l'AG et la ministre on a biso papa Kaboul donc la date du 24 est confirmée je vous le confirme que date il y a le 24 juin et les quartiers papa Hervé a kobeta na stade de martyr et ezala abupia c'est-à-dire ceux qui fissent au salama négros moulir à lingi et salama ceux qui paient à craquer nenge clégis et isa lingi et salama ka pla craquer ceux qui paient à koyemba mabe koyemba na nenga kindoki nenge David ayemba la Biblia et salama ka bongo ceux qui paient nenge ka ya pakazo senga motivation ya ba gladiateur ya ba gaulois musicien, le mélomane de la bonne musique. Hein? Il est temps.
c'est le moment il y aura qui ça cœur bolinga bonne musique ya mboka na biso et puis papa Hervé qu'est-ce qu'il fera pour nous en ça ka fierté ya mboka na biso et c'est le drapeau de Congo qui gagnera ces jours-là. Tokomi na souka, Fennek chef Mokondi, ba dédicace na yo et puis mot de la fin na yo pas ba fan na. Mot de la fin Zara qui est le 24 juin, il a confirmé faire Ebola à Robeta, à Stade des Martyrs, ba Gaulois, même soit Gaulois te bana wenge, ba la bonne musique, boya, to savourer, et alors la fête de la musique. Donc biso de tout la musique vraiment famille avec faire Ebola. Nasibis atala biso, inspecteur Miguel Mbon atala biso, Fania Star atala biso, mon vieux Manix un Chipou qui n'a long. Donc atala biso à staff na donc c'est ça. Merci. Voilà, OK, merci beaucoup na part nanga. Tout beau sanate que faire Ebola za Jésus. Pour le 24 juin, pour tout monde abika mon mususu oyo, banda ba concert et banda obeta mana stade. Non, bika moane salamate. Donc, boya vraiment ébélé, bozarawapi. Jour on a le 24 juin, biso tout, tozala na kati ya stade de Martyr wana. Donc, biso to wana posaka papa Hervé, atike la biso stade na fissure. Donc, voilà, et ça la biso abupia, lisolo pe aussi la ya stade de Martyr. Merci beaucoup na sponsor officiel nanga ya Grosse Moulou Télévision, Monsieur Davis Massievo, le jeune millionnaire honorable. Merci beaucoup à ma mère Miline Zemamote, Maya tous Pépélé, Yambeto, le maman de Kelemba. Merci beaucoup avec Gauthier Mascotte, l'homme idéal. Merci beaucoup à Yaouli Mouchieni, voilà. L'homme idéal. Voilà, merci beaucoup à Noël Okito Black des Dons Solutions, Diezola London, merci. Jazz Kavulo Papa Zaï, René Makondele. Babi Djou. Ya René Makondele, Manadi. Voilà, Babi René Makondele, Djogo International, député Nabango, honorable Nabango. Merci beaucoup à vous avez vraiment belé, Raphaël Walukonka, merci pour tout. Merci beaucoup à Ridjan Ambouila, vous avez vraiment belé, merci à ma maman chérie. Merci beaucoup à bébé Nanga, un très bon bébé. D'ailleurs, Moula, je t'aime beaucoup de tout mon cœur. Clégie Zeis, Potosukanaya Paka. Un mot de la fin et puis dédicace dans Miguel Dangote. Miguel Dangote. Maya Moto. Maya Moto. Maya Tomo. Maya Moto, Maya Tomo. Miguel, longolanga na maputa. Longolanga na maputa. Balobi na maputa. Ouais. Mobimba. Ya paka lingomba, mot de la fin. Ya paka nakati to ebi ke to zape na landry japonais bi ke so do piembo tete to na landry japonais akobo mabiso. Soleil libindi moko. Libindi show. Le problème il y a dans le baka que ba congolais nyonso o azana braza to un artiste fali pour pas obeta ba ke ko soutenir et zaka drapeau à Congo. Oh là là. Il y a le sage, il y a pas qu'à sage. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre mission. Parce que Tobeti Lissola bien. Occupé bien la banda kunabino pe bobeti maboko. Nous sommes à la fin. Un grand merci à mon grand frère Onayoke Bimelinga Awa ya René Makondele papa na Brian ya René Makondele ya yo yangwana petit nangolo baka mingi ya Pichu Makondele ba famille nanga je vous aime énormément. Joël Makondele être suprême Gianni Makondele na lingabino vraiment il y a trop de mato Makondele mon frère na sepela na bino mingi donc bon s'abonner massivement à la chaîne Nabiso qui aux télévision est en tendance T. Nazo ko insister que aux télévisions et en tendance T bino ba chroniqueur au bozolo baké et to yebi ba chaîne wana ba pesa déjà biso pesa T. Ici on travaille voilà. Ici on est là juste pour nous soutenir ba artiste na biso
oyo azosala mosala ne kitoko tosoutenir ye oyo mpe azobanda kosala mosala tozoluka komeka koremonte bango mpona bavaleur na bango eyebana makasi na mboka na biso Congo. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup à mon boss Papa Clovis Fimpa. Merci pour la confiance et Amen. Zéla. Derrière la caméra, Armel, Tomoni, Berlu Vengame, Tejansi Luonda, l'assistant. Merci beaucoup. Beau s'abonner. Bye. À la prochaine. À la prochaine. Batubayate, Obanda Bango Mabe. Obanda Bango Mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin d'Éden. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'aime pas le